solo la bien Jésus, au solo la bien Jésus, au solo la bien Jésus. Ozali oyo ngana luka kala na kokila na. Coucou. Oui, madame, je suis dans la chaîne Nabino Zali Concept Touch TV. Ezali bongo Nabino Afi Milando. Ne sous na masona mukwaelo. Mais ambona bana masona nga ne su ko senga bino merci ebele pour ngolemba ko senga merci te babi ke moto e ba ko senga merci e ba pe ko pa mama. Ne ko senga merci na ba o nyonso. Parce que côté en plus na ngona kati chaîne na biso di Concept Touch TV. Ticket nzambalo la amona bino. Ne ko senga merci na ba o nyonso ba opesa so conseil pour te ba ko avancer les sous. Na sengi bino merci ebele sous ya koleka. Na ko senga na merci ba o nyonso ba ko s'abonner libokema na kati ya chaîne na biso ba merci ebele bolemba biso te boyebisa ba voisin boyebisa bandeko baza na mboka libanda boyebisa ba nyonso o atakuna na mbandaka boyebisa bango baya ko s'abonner libokema pamba to ya chaîne na biso boya ebele na sengi merci na ba j'aime na bino bobo sanate ko j'aime kata mon nyonso ponga na système ya ko j'aime na mona ni ça va te faire evimba na ko j'aime pe ba commentaire na bino e ça e biso mala pa na commentaire na bino ya ngonde ça ke pe ba susu ko tiama changement ko e bandeni ya kotambola ko e bani ya kotaso en plus tamusu na ebaki na musuku beta ba ko koto ba commentaire na bino e o sabso na nzela ba commentaire na bino e ça ko pesa biso ba idée ni te ba susu ko beta di solo biso na moko alelo na sengi merci ebele na mama na nga Marie Komba ba biyende mama zinde suka masolo merci pour le partager ma solo na biso par-ci par-là na sengo su merci ebele po otiki biso te merci ta bande ko nyonso ya solo na yesu na mama liso na biso biso le na mo ezali ya nini biso ba mama na bana biso ya basi tozokende wapi yana vanda ina nga mama bisolo bisolo euti musika na waka euti bumba eye na moni na kamwe ndeko abenga ngai bisinga ndeko na mboko ya poto biso ba parents tozali kozanga bana biso abina sale ke sika mona otanga sika te mindeko ya be sika zali abina o travail na bana na omo ande bana baza kolela ba para baza kolela yango ndeko bete lisolo oyo biso ba mama to sani to lamuka biso ba mama to lali ebele bakayi oyo ebomisa biso bakayi oyo tebeske ema biso te mais to zanga kozana contact na bana biso yango aye habeza na bana ebele bana posa kosola na ba parents na bango mais bazo kokate pona nini biso ne yesu e pa ba mama tamu so mama na osima ba mama na osima ba mama ponga mona mama ti hata bino ko be bana nzana bango bo gangati bo mona ka bo mama ya bana ebele pe mama bana mikolo tango lindo ka betanga lisonga bino eza ya solo to yeba eska tokokende na bana biso surtout biso bato boti na poto bana biso bakoya na poto eloko wana eza susu te contact wana bomoko wana eza susu te entre ba famille ba mama na bana bango ya basi pona bete solo ba mama na bana bango ya basi ndeko na bi mawa mingi tosa ndenge nini poto sunga tosa ndenge poto ba ko fonga la porte mobwe biso ba parents to kuta na bana biso ya basi habi o mwana ta musu abi ndeko na mama so mwana likambo ezuye na ndako azo ko kabete lisona mama na ite ako kate abi ndo abele lisona mama na ite mwana ke e pa mama mususu abeti lisolo e pa mama mususu loko ngalo baka masolo ezala na makolo soko bete sika wevanda sika mote fe tambola kaka
Et là, monsieur m'a établi ti et son esika maman oyo mwana kinga bete de so libanda. Oui, et pour ça maman za nda opasi. Kinga na ona nda kumona mwana. Na wava nda kumona mwana. Ndeni mwana ngai ko bete nga di so ye moko te. Parce que tous ba ko so na ba na bisote. Réseaux sociaux oyo eye ko bebisa biso pe na ba na biso. Au moins, bana evana bana chambre, ebite ni moi na sala na chambre, ebi na ote comme parent. Ebi na ote. Mutu muso obeto ebi solo mono ba te. Mwana nga sala ka ba te. Mwana nga fata ndako, mwana nga. Oui, afana na ndako. Ba téléphone oyo memi biso na bana biso. Au moins yo maman sala na obanda tongo tibutu. Charge yo ndako pesi pa mwana no mwasi. Ya comme maman na place na yo. Au moins la penza boye osasu na ta na bana te. Sko temps yo za na ngote. Non ngo sko ko temps pona yo, pona biso ba mama. Yango na eto la muka biso ba mama, to la muka. Tozo kende wapi na vie na biso ya bana biso ya basi. Au moins beta muso au moins na église mo boye moi na pesi confiance na mutu mo na église. Pour éviter que tous les églises, l'église la paix à solo té, tout ça mélange. Moi, maman, moi, ça me la bien té. Maman, bien là, on paie ses confiance. Moi, j'ai fondé mon thème, mané pas ya maman wana. Pour moi na, donc la paix ma solo. Yango, elle est à bilamba. Elle est à costume, elle est à paix sapato. Ils ont un petit transport. Maman solo peju na transport ti et pas ko lo mwana et pas fini pe porte ngini ngonga masolo na ile masolo obeta ta mwana kutu na église apesa ki mwana solo boy tapesa ki solo pe meme di solo musu et pas mutu musu oui o ça la passe tam so mo ko passe que mwana ngi fa ofuna ngapa na ke ko beta solo et pas mutu musu est-ce que pesa mwana faute est-ce ça faute ya mwana ou beza faute biso ba parents pour te ba ko sona ba na bisote. Réseaux sociaux oye me suma kama minene yo mona ka mona vana na shamba mwana nga zaka ne biali na kana nete manga me yesa matina kati banda ko biso zo yeba te biso ba parents to la muka po ani le biso do ko aso ko sona bana biso abasite parce que ko sona o to sona na bana biso abasi ezali po lobi ye pa sona bana ye ba wi to pesa o usana ngotango izo pesa te boni ya mwana ozali mwana bana pa pesa ni yobi nenda kone bana na bana nazo bota kufa ekoti na kati ba parents kufa ekoti na kati bana biso abasi bande ko to lamuka to sungana ko ba te nga sala nga bien ndako na bana nga etadi bango te ya eloko etala ka mutualité yo soko zali bien na yo zana mo partager na biso. Pour ba ba osa ba bien te ba ko zo plus ko epai na yo ngabe concept a cheye pona ko sunga to sungana poto ba itoko baka ko sabola bitu ko sabola nyoso yaka esa na kati na bana biso abasi toko ba ko sala bolamu polobi ba ko pe ba ko sala bolamu po so ki to ebite bolamu na biso to ko sai ko futaka na ngolobi te na bana biso abasi to mona basi bala bo me basi ga te bala ba osa ba nyoso zeli ya pasi ya mabe. Comme ça apparaît sur la tente to bina projet na sanda to nganda kunanga na kene musala na business na Congo il faut na bongisa ozo mona yo so nzambe wa yo le laki nzana pesio parce que bana ngo santa na bango te so ki OK église 24 heures sur 24 heures o botira na sela nzambe mtu abatela oui nzambe mtu abatela ya solo ko c'était maman bongo pa ona ba mameza wapi ponzamba zo batela pa ona ba mameza wapi to lamuka ndeko na bi maser beta di solo oyo parce que biso mboka tozali bana baza kolela ba mama baza kolela bon moko ya sona kata ba famille te na solo ya sona nga osola to osane puto ede ba jeune fille na biso ya lelo to osala nini yo mama soki vino e simba ki tiboli misanga bandeko yo po nya mono simba te to lamuka ta muso oyo zaki pa para na ote yo luka pa bandeko po ba ko sunga bana biso abasi mboko ya poto eza makamebele atala kongo to mona ngo bana mike ba bimani banda
Pour ce qu'on a repéré sa raison, nous allons rien. Misala et sa kuboma. Vite côté la bandako. Ba parents to za ko yeba ko sunga na te. To yeba ko sunga ba na biso te. Yango na sengi na biso bandeko to la muka. Concept cha ina lisolo ba mama. Bonga pe na za mama, nga pe na mwana mwasi pesa koli. Yo ba te so bete le so bete, nga pe bibete na so bete bibete la te. Pona za na kati masoto obeta. Yango na ye pa ina bino. Toyeba kosangana, toyeba kosolola, toyeba kozana bomoko na masolo na biso oyo. To sungana pardon. Lobi na biso ni bana to boti. Lobi na biso. So ite bi ko tia fondation le lote na lobi na biso. Na ngo tia na biso. To za nzamba kita. Po yo sambela mingi on nzamba azana susi na bitenga bona okita. Te ba beza na pa nzambe, za na pa na biso ba parents. Pa na biso pareil za nini. Na bana biso ya basi ba pasi na kati to ba kufe koti na kati mona douleur mona sara yo mamo yebite mona atambaka na pasi bona motema tambo na pasi mona motema yo mamo yebaka na yo te so yira olambaki obangusaki otebale kino osalaki we esili pona yo na za ko lemba te olambaki ni epesa na onali rape moi après biso ba mama poto yo même miti gamte obani ko ronfler na kiti. Donc, on se trouve 22 et 23, il faut qu'il y ait là, pour le bon sens, tout ça. Toujours, attends, on a off. Tout ça, spécial, je peux na ba na biso basi. Il y a un moment, les autres, maman, moi, ça, sérieux, maman, ça, mais la biso, telle ba, mais maman, na ba na ndenge, parce que maman, na, semence, na, bobi, on peut na ye moko. Akabala, on a ba na ete. On peut na ye moko. Na ye kotia, maman, mon sapin, di soute. Mais na ye poto solo la. Na ye poto bonisa. Est-ce que vous faites côté to pesa bon moi? Ya on na ye pa na bino. Ya on na ye ko senga na bino. Ba mama to la muka. Ba mama poto to la muka. Na ye ko beta mbatana ba mama poto la muka to la muka. Liwa e koti ku fa e koti na vie ba na biso. Soto bi a pasi bongo ya mibali to osimba kutute po ya moni aso grave koleka. Ya moni aso grave koleka. Suba mboko babake biso ama poto mito ya sumala mute sa sumala mute. Ya aso grave koleka mibali su mibali. Tani mabolingo sate bato mususu bazo zwa bana biso ba osani ba miko etize bana biso. Au moins, on a un bloc à ma benne en temps à combo, tout ça, ma maman, ils sont montés. Moi, on a un groupe Mokoboé. Pour aller, maman a présenté. La papa n'a pas de la ouïe, pas de la bino, tu vas papa. Non, c'est pas la maman. Pour bino, pena, vous avez sous bateau, ma beauté, sous vraiment, que, babé, on soukou sous nandaku. Non, aussi, mais pas vidéo, c'est belé. Mais na ye pona tia mutu musana ye poto bongisa to sa ni poto ede bana biso abasilelo babi loko mo eza retardé babi ku bien kutu na suke loko ke bande nango to sala nini to sunga na ba mama nanga bo pesa ba conseil ba ya nanga to lamuka via mona o veli banta musu mama kuto sala na o sala na o le meilleur na pesa o ezaye ya suka pa bana yo na ndako mais li bana peso me biso kufa ya moto za miso akolamuka to za bata kolala te ya ona ye pa ina bino ba mama to kusunga bana biso ndenge nini to fufa na bana biso ndenge nini ne ko le pa ba mama to ko sala ndenge nini to sunga na ba mama ba bita ba mama basima na maboko oh ceux qui l'ont eu tout limité assez ba mama ça pas que mambe pour les que ba mama basangani il a toujours elle aurait tout bimaka toujours à meilleur bimaka yango na ye pa na bito bimisa meilleur pour na bana biso to sunga bande ko basi babungi to sunga ba mama esi babungi to sunga ba yeye esi babungi au moins après maman si a comme âge à mukolo moi n'est pas âge à mukolo moi n'a pas boti mais a bindi ba sona maman na été bon ce qu'on muta bon tant à boti a pesa ba anemi so a pesa ba anemi so nzamba sa de gracité
ah baye atulamuka tosungana bolingo ezongana kati ya libota ngala bango toujours famille ezalaka sacré famille nzambe atuntukaka mpo na famille nzambe agangaka mpo na famille kolekisaka ere te kofuka mabongo na nzambe kuna okende yango bana lundi ti dimanche mabali mama ngo asambela mama ngo azanga na priere te mama wana nyonso ezala na eglise ye azala na présent te babi totika nzambe te mposa nzambe mpe tokobokola bano te mai tozalaka mpe présent na kati ya bandako na biso yango na ye epai na bino tokosala nini mpo tozwa oyo basi babungi tokosala nini tozwisa bango na nzela tokosala nini bamama oyo bakoka kosola na bana te bayebisi kosola na bana na bango mpo dialogue yango eleki nyonso babi mokili oyo esamaki na liloba kengo bakeli loba ezwaka place na nyonso fongola monoko na yo mama ta mosusu biso bamama mosusu tokole toyebi kopesa mama mosusu ata mwana jetem te toyebi yango te napesaki yango ekoki te yini nanga mbongo napesaki soni na jetem te esala nini te yebisa osa mwana olingi mwana yo yebisa kozwa mwana na maboko eza important eloko eza ya motuya na oloba so toyebi yango te eza mama mingi so yekanga teza kaka ke mpo mobali nde ayebi so jetami yango wana yango omona bana biso so azwi moto escro moko bakosire na bamwa ya kitoko ya bolingo mwana biye bamemenga o nzo bameme na oyo te wana esi baemenga bameme na oyo te yaya po ozangi eloko wana ozangi fondation wana yango bakosi yo na komeme wana ongasa yo vraiment yo pena mwasi yo pena so natali so nalali so naloti azokosa yo bana biso bajeune na biso tozonga na nzela bazokosa biso bolingo solo eza oyo mwasi yo mutu otonga na kati ya bomoi na yo bolingo solo yango wana meto biso bapara tokopesa te me mibali bakokosa ozopesa bana na biso te bakokosa bango bien papa kuta ozala na vie ya mwana te ozala na vie ya bana na yo te me yo ozela mwana akola mwasi soki ya ndenge nini te yango na epai na bino concept ache epai na bino bamama ya Londres lisolo eza ya bino bamama ya Suède lisolo eza ya bino bamama ya monde entier lisolo eza mpo na bino bamama ya poto tolamuka tosungana yango tomona bana bakomi nango kaka moke réseau sociaux asali makambo na yango osala parce que tosoki kotia base moko te tokokoka te nga so nakandi teka babengani nga kuna boyeke ezanga babisima kuta ekoka te te funa mikolo na enchaîne pena mikolo oyo makelema na okota niveau moko na mosusu bana baliaka mikuwa na ndako na poto bandeko nanga tosungana yango nayeki na kolela mai na miso ndeko abayeki tosungana na église tozomona bajeune kufa ezali yango toye entre nous les femmes tosimama na maboko toganga esika moko mpona kosunga lobi ya bana na biso ya basi bazala basi oyo bakopesa biso lokumu na biso nde ifo tobandango na kati ya bandako na biso mingi yakoloba ezali te bakomi na suka émission na nga kana nalobaki mama lisoye na lisolo naye koleka bandeko te mokoni mpona sala mwa safu ngo yango oyo safu eliamaka na nyonso yango na epai na bino bandeko na nga toyeba kosangana toyeba kopesa na baconseil telimo telefone ezali wana ya chaîne na biso bokoma bopesa baide na bino baconseil na bino ndenge tokosala mpo te basusu kozonga bamama babungaki baye basuki kozonga na nzela oyeba koloba te basuki kofungola monoko je t'aime nalingaka yo mwana ngai ozaza nyonso mpo na ngai eza motu ye me tozoyeba kosala yango te na bana na biso nalingi bino ebele kana beba bavideo eza ebele bosabone libokema bobosala bageme te bamama Manchester nana bayeka liso na bino yango oyo bamama monde te topartage toya na baide tosolola natiki te bongo yanga leki sherika na kati ya lilio balobi ongolia modele ya Afrique
o tabarutumba, o nini. Et Afro exotique ya, Afro exotique boutique na Lilio. Ba o nyos ba na mboka Lilio na katasio na Lilio. Boke pa shirika. Boko lia ya gogo. Ata kutu babi o simba zigida elesa batu bongo ta ekosa. Nyos boko luka bogozo. Boke kuna ebele. Na seri bino ba bizu ebele. Na sima kamera bongo zaki Oda Similando. Yem ta simi kamera so bongo na ba shoko fa pa bozali yem ta simi kamera ba bike. Muta sala musala boko babonga kaite. Wana botika nzamba pesa biso pe na mokwalelo yepe basuko batela biso pe na mbala poto kwa sto basuko kuta na mbala sema wana kimya na Yesu eva na ndako na biso nyoso ba bizu ebele à la prochaine. Bye bye. Audace Milando alobi akotika simate akojonga simate. Audace Milando alobi yepe moto abata koti tala mona Swede ya sola alobi boye. Ya bino chaîne na bino yangoyo. Concept Tache TV. Chaîne yekusana makamba marunga. Chaîne yeri bino makambo ya sika. Oyena abo eyena makambo ya innovation. Oringo s'abonner, oringo yoka 1973. Mobutu nenga salaka discours na ye na oni entre frère et un ami. Oringo yeba ndenge nini Ramba kenanga poto le 24 avril 1973. Yoringo yeba ndenge nini le 4 mars 59 journée à martyr d'indépendance. Oringo yeba ndenge nini mbirabera salaka album na ya Mayavari. Yoringo yeba ndenge nini mort ya Cardinal Malu ya kana 90. Olingo yeba kengo wa dono 94 côté béao. S'abonner et si konga historien na yadi yo pesa la wana poko se retrouver. Abonnez-vous très massivement à la chaîne Nabino, chaîne Makambo, chaîne Yene écran miroir, Yene magazine Sika, gag, théâtre, cinéma, Makambo tout émission socio-culturelle, actualité sur l'actualité. Ne zappez pas, s'abonner très rapidement, très facilement. Et ça la bien ce qui va pour yo. Lelo Toponi Concept Touch TV, la chaîne YouTube du moment, la chaîne des événements. Donc la chaîne événementielle, c'est Concept Touch TV. Alors, pour baba événement politico, social, yambo cannabiso, culturel, yambo cannabiso, beau s'abonner très massivement na Concept Touch TV. Concept Touch TV et ultimo sika et ye bambani pi biso tout au côté bokoto et belé pour bomona biso ba oyo. Concept Touch TV to ponio. Concept Touch TV. Concept Touch TV barobi bobanga na bino nkombote po alika kan kombo ndenge batiaka na ba TV nyoso me ye na ndenge na ye vedi bo s'abonner massivement barobi Europe tombe Angola tombe na Concept Touch TV. Abonnez-vous massivement ba histoire ya bien, émission ya bien, bagage ya bien na Concept Touch TV. Balobi na Suède veut dire ba suédois, bon comprendre, boss alobe moko. Audace Milando. Yonde boss. Babito chama boko. Pesi makambo, ju makambo. Audace Milando. Yonde makambo. Kinga malofe kaunga u. Nyama lofe kaunga lianja na tambula sankadima wembe didita beli bodo. Concept Touch TV. Na ose rapona na kanda te. Concept Touch TV. Okojwanga moko awa lianza lisofote bosonja bolingo la misama pana lwende nyama zamba sila kasomo te. Mimi kolobeza te awa na Concept Touch TV. Ba tetre kitoko, ba émission kitoko, ba film kitoko, na ba télé réalité pe kitoko, ba gag pe kitoko. Ate ngali sofote na pesi yote bo s'abonner massivement oyoki bateya oyoki bagag oseki otali histoire opanzi mino esimango bite mwana bale yote fona simba elo sekenya na simili tondobo na baki bango mpombombo lizemba na likinya to s'abonner massivement vedi vraiment balobi ne zappez pas totikalaka wana to vandelaka nanu wana na Concept Touch TV yango nde makambo.